Donc eza combat moko bato bazela biso en tout cas bato ba osepela likambo nini yo na ye bowalalaka bana bomwana yoka message nambongo eza nini bokoma kofingafinga fali bino nde bato bobandaka ye bocumbaka ye tolotolo kutu liyaka bolata na loketo epanzana yango mobela maboma boloke loketo na leli ye papa na mama babotanga na kombwa babie DiCaprio abenganga tango fore alelilelelilele fali vanda na ngwenge na yo papa lobeke non na kosepela ezala combat moko ya identité contre babitango fort combat ya glagité masana so abeti ngai gauche ya mabe nga na gunza mina omoni animation fali popa c'est tango fort et Zlatan bloqué ba jo to pemi awa parce que ils a rappelé pocket il na ba vina so ba tutu kaloji ba animateur na ba mboka na ba benga bango ba DJ kaloji ba sport na kitosh ba yaki et siko pene époque ne biso to kumba époque te siko eza biso ça dit temps ils attendent neti ngai pena siko bof ils attendent ngai na ba kasa mususu tango bo ka ni subo nena ah tant to pema nenga ngwende so to bo ka lisubo ya se na c'était la mais que les lobbies sont ça le coup ya ba vieux no to tanga kombo ba vie na msoba tutuka luji yo na zolo ba biso siko to sa makambo bango ba sala to zobeta ba Bercy to zobeta monde entier to zobeta ba Afrique to zobeta ba Canada les hommes un peu ça va et ba frère nanga bazini miracle Goldberg ba Jamaïque bango to bossa msana bango bien bon la BCBG la BCBG Moussa BCBG TBCBG Alliance pour moi to on dit montant ça biso batu musumi ba album e bimate o mona ndeti ngana sepela na vie na chanta misine tellement album e bimate ya génération na bino te boya za leader azalo ka babil ana génération babil mais azana kata BCBG to ba lo ba animation BCBG ba otala yi tant to bige non boloke e bige ndeto abo to sa générique na biso Félix Tyson photo kamula bato bazo ba film yi pas na kati bato ba zo film les autres qui peuvent lelo to ça le coup na bango bête parce que génération na biso siko ba animateur ba obeta Bercy ba to beta Bercy puis o beta sous double Bercy on dit na minute aux na biso na bloqué na modelo ba o na melo mate mais mingi c'est parce que bolo ba moté tous autres qui 22 concerts on a 22 concerts ah bon ouais on a 22 concerts na 22 pays vous connaissez pas mais nazo no mamba solo aba kosa tango Yesu babetaka ye basete ba mama balelaka ye kutwa lobaki bolela pona ngate bolela pona masumu na bino murubanine lolilololololo DiCaprio mwana ya Nzambe mwana Lupemba mwana Elaka mwana Babambola Falidi Kampe mwana Elaka mwana Babambola Fondation Yassine Bilele Fondation Yassine Bilele Zosuma Suma Kabo Fele Babola Bamama Baveve Oh Bilele Zosuma Yassine Bilele Mama Motema Malamu Fondation Yassine Bilele Zosuma na bakignon dans les le 25 et comme ça va la vie pour bilamba pour le en plus, là, ma mesa, là, ma kiki, on a mal à la biso, au cas où peut-être la fièvre, maladie, on va toujours du lit par. C'est que les familles,
Fondation Yacine Bilele. Fondation Yacine Bilele. Zosunga. Sunga kabo fele babola ba mama ba veve. Oh Bilele. Zosunga. Yacine Bilele, Maman Motema Malamu. Fondation Yacine Bilele. Zosunga. Depuis navandaki nazozela ye mwasi yango tobimana basuki nyonso azosala kuna ezobimiseka elongi mabe atia oyo elongi lokola lion azongisa boyo donc ezosimba ye te nayebi te soki nasala nini ye wana azobenganga shu ozoyoka wana tozoya oh bébé ça va wow quelle beauté Olga Kabeli. vous êtes saisi la figure Olga Kabeli. omoni onyokwami na bakabelo ya buzuba babi kozanga koyeba eza liwanda mobali tonga tokabwana pamba ntango ozobengana nga wana na se renseigné babi nango ozonyokoma ndenge nini véritable kabelu eza kapa Olga Kabeli ndomoni voilà yango nde nayokaka aza na bakabelo abie andulatu kaipira kashadu donc yango nde yende Olga nde oyo tie okomona ngoni lizu lise obongisi mabala yango ebongiseli libala ko bebe okangama na Olga wana tala libala nde ebongi tokei feti bana Guine, bana Dar es Salaam, bana Poto, bana mokili mobimba, site yafe moko, Afrique Info avec Frank Stemai, Yandankala, twende! X-Bass, Marandura, Frank Stemai. Bonjour, très chers fidèles internautes, tout le plaisir pour nous, bien sûr, de vous savoir nombreux branchés sur Africa Info. C'est votre émission Culture Info. Voilà, aujourd'hui, les artistes qui sont sur ce plateau, ils viennent fraîchement, bien sûr, de l'Abidjan. On va mettre avec la production, comprenez qu'il s'agit bien des artistes ou des soldats de Fally Ipupa, l'homme de Tokos D. Donc voilà, ils sont à Kinshasa depuis quelques jours. Alors, ils sont là. C'est une émission vraiment, il y a vraiment un cadeau à bonne année. Ils appellent une émission de mise en live. On va faire du live, bien sûr, avec des grands animateurs qui nous font danser dans ces pays. Vous voyez bien que c'est le mobile au moins est autour de cet artiste et musicien Fally Ipupa Aigle. Donc à mon extrême droite, j'ai Boloké, comment c'est revient? Comme c'est la force. Ah, la force. Boloké, la force. Bonjour, bienvenue. Bonjour, ouais, capote Frank Stemai. Ça va? Nangola Nzambe, merci à vous aussi. Nangola Nzambe, Nangola Elmar. Voilà. Ça va? Comme d'habitude, on a Kota depuis 2012 dans la fête à la Kinte. Depuis 2012, vous faites à Liban. Depuis 2012, on a Kota. Donc, Noël, bonne année, on a Kaka. Libanda, mais quand on a Côte d'Ivoire en plus. Oh, ah ouais, ça grâce beaucoup à moi, les alors, mon extrême gauche. Babi Tango fort, mauvais garçon. Mauvais gars. Mauvais gars. La mauvais gars. Mauvais gars. Donc, deux fois, blague, vous êtes. Bonjour. Vous avez bien été? Bonjour, Frank Stemai. Naléli Mabé, comment on a les sous. C'est un gars dans la Sikaboye. Nambola Nzamba zamala mundeka identité lobara nzamba zamala mo abateli biso lelo na 2021 toza susuboye kitoko trop photo zong ça ba lokumu nyonso epai na ye voilà nzamba zamala alors boni Elmar botiki Elmar annonce Pepele net na film donc roi de la musique africaine a toujours Pepele via ba petit belé migolo to mo benge bon via ba petit belé blague était voilà Boloké depuis 2012 au fetaka na Abidjan na fetaka na Abidjan on dirait année oyo public akuna ya bibi nonde et public akuna vraiment ya bibi so ça va to beti 5 concerts 5 to beti moko na hôtel Ivoire comme d'habitude chaque année de to betaka to na petit frère ya boss Gim c'est azali na grand frère ne Fally Ipupa à part on a to betaki na université na Hongrie et à part on a to betaki na ville ya Bouaké et vu qu'il y a des autres qui après et à part on a to betaki moko privé et to yasuka to beta 1 million ou 4 matchs 1 million de francs CFA. De francs CFA, $1,800 droit d'entrée. Il y a blague. Il y a un solo. Oui.
Sûr. Combien de pour créer buzz? Avant 1 million, il faut expliquer bien. Déjà, il y a 200 balles. Il y a 100 000 francs CFA. Hôtel Ivoire, 1800. Hôtel Ivoire. Voilà. On est bien trop, Ndenge na tanga Elmara et après Kinshasa ça rappelle Abidjan. C'est-à-dire Abidjan chez Bisso, les andinga za rande na kumba na Kina Côte d'Ivoire pe na kumba. Donc ça encore. Très bien. Tant fort. Il voit rien. Bon, on a besoin comme un mauvais gars. Mauvais gars. Parce que on est les lots artiste belé dans la Côte d'Ivoire bazo vivre peu pour na ba œuvre au biso to sala. D'accord. Ah bah ouais. Donc bah ya belé ba na kin ba kenda na Côte d'Ivoire. Ba mo beta ba concert na bango. Ba interprétation. Ba musique ba interprétation. Siko la plupart ba bloro o ba beta ka on est batu ba beta o ba binisa batu ndeza ngana masala nga identité. On a n'engagé pas bino ba ebisi bino to n'engagé réalité zali. Te boto ke na on est Elmara to chano liboso no boss na biso fali pour Elmara note. Na profiter pe na pesier ba bonne année na ye encore donc ils ont continué na maman nana ketchup donc mère bafana on dirait ba beta bilo trop ya fali pour pas parce que tant ba beta bilo trop ya fali pour pas biso to za na kati wana moi ba bandi pena na ba bandi na ale fali di kapa ye mabe ba tant ba bandi bloqué ozomona ba bandi na DSD génique na besoin DSD ba ye école au monde ba beti allo téléphone parce que Léon a minute on est en sauter allo téléphone et comme le rôle il y a biso sous ya Congoté comment le roi il y a ba ivoirien. Okay. Donc blague était fait ba les langues danger à blague était parce que ba biso ce que ba jo to pemi awa parce que ils rappellent pocket il na ba vina so ba tutu kaloji ba animateur na ba mboka na ba benga ba DJ kaloji vous comprenez ba sport ma qui touche ba yaki et si qu'on peut époque né biso to kumba époque voilà parce que batongo bango ne ba benga biso ba kombo ah ba kombo ba non mauvais gars identité yuzo ki mangai la force voilà il faut la force wana parce que tu yebi ba DJ Kaluji ba bimaki ba Kaluji ba pela na Kinshasa mais bino ndira no bozo pena ba tu ba mi bazo en fait même paye à son âme DJ Arafat anolo ba toujours ngai idole na ngai zali Bill Clinton parce que bino aussi bozo déjà ba to ngo imiter te siko ezabiso ça dit temps ils attendent neti ngai pena siko bof ils attendent ngai donc ils vont interpréter biso ya rozo to idete parce que to zarana mara parce que Afrique centrale motazo kumba bato wana ezali trouva soli déjà biso toza ba soldat o toza nae ça dit so moni sima ya fali poupa ezali ba vet felita ils ont bazali au moni animation fali poupa c'est tango fort et ils l'attendent bloqué donc voilà to kumba bato wana et puis ba interpréter biso mon entier voilà ba interpréter pourquoi comme la force c'est-à-dire ba ivoirien ba remarquer pena que ça dit depuis 2000 ça fait 8 ans chaque année nazarana bango mais bazo mona au fur et à mesure chaque année nazo matarabité identité c'est la force alors on a qui émission tout ça on va moi cadeau bobo parce que il faut biso na biso to la idée ba bini ba sepeli mais biso pe ba internaute biso pe na ba français na bino ba tala biso à travers le monde na ngato ça ils a venu émission peut-être on loba na ke bino ba ça na bino na kingo dingodi na yitu ba na bino to ba na ka to zonga na biso mo kala to ba no mate mali to ba na tango fo ponga na kutai ancien tango to ba na ni yo pe na yo tembe ancien yo di ma na facile ma ma ancien na kutai do kutai na kutai tango des fois c'est quoi ah ben ouais voilà moi ça n'a la force 4 fois États-Unis et 2 fois il me tape ça biso assurance aux on a kin tena bologa kena yemoko azonga trop ya faut zonga na kin ya on est makambo boulot na biso za yango wana donc potongo ya na okendeki nango mais elekela nonga peut-être ya toto kena yo moko omona et puis neto kenda ipe franchement dans des fois na pesa batu ambiance ya fête parce que tozana ba fête parce que na mbi tozonga pena ka to bana na ba prinzenzen ka di muinda kana
msegele ya fali bulo fali digabe bombengo et son ozobo ya goyambe téléphone ne sonne jamais wana moni maman vient na Chine mbenza ba Christian Bwana ba ya na boloko déjà le bon mon aboira bango na ye na ale fali digaba ye mabe wena ntuka ale manu matondo ye mabe wena ntuka Jean-Baptiste Ngindu vie na ngai wena ntuka ye mame ale digabri weli sakate nzambo yo fali digaba weli sakate nzambo chancele mbema yanike luboya na biso ya weli sakate digabri weli sakate nzambo lelelele asimba mbugo papicho mileka nefes pablito asimba mbugo yo izo imbi alinga place te tokende te biso toyilisa mboka on dirait la générique déjà yoyit azalaki déjà même générique yeto baline bango générique moko te même si ya zwimba la moko ouais donc bon boloki tanga ye power 00 power 00 mais parce que utat kasi prince nzeka di mwenda kana yazali na ba ayaki déjà attends to ina fali dikapa ye mabe ye pa ina batu ayina ba elende ba seya madibe te tozo ngasko na power allez maître ali boloke loke toi mboloke oh les jambes mboloke yoyo michikeva mboloke oh les jambes boloke loke toi allez boloke loke toi lelelele michikeva na nyoyo kokadila so mboloke allez boloke les jambes mboloke yoyo americano mboloke boloke loke toi mboloke yoyo allez libela ya koko atae koma mungwa na vitamina suka na nzoto libela koko ye koma mungwa vitamina suka eza lokola ya falidi kape asota bani volololo ae nalela trésor ya ba mboloke apona yeba kotisa malembe depose malembe kunzambi Frank Estemai nyonga loketo na ndenga koboko bombruguzu elela chakumbundu nasali kindumba adelino kito nazuye lokote nzambi ngotsa bien kota lelelele ya juye de cartonne ma trésor de cartonne kota bombiangana eleganto etito Kindogi les sorciers la force après que ça la moment c'est classe après wana tuyena ba tuyena lugwa digabri yo mwana nzambo yo école lugwa babisha ko jojongo nda imene amfula tukidi peni kumisa batue ale mama wizi selema ukumisa ye manuma tondwe maître gazisone minance geima madwe ale zigitolo mama yeko zwa biloko yo lingaka monde entier tina ba Gabon tina ba Côte d'Ivoire tina ba Suisse kota maître Zéphine Moya ya mère en toi tous bon ba betanga concert maître Zéphine Moya bon ba betanga concert mongo na Jade la Perle na Lausanne wana na terrain vidi obi question na bi ya ko zwa biloko yo ba ni motika te ya ko zwa bis et là, le roi Yako Zouabilo a pas ma force à fali popa. Yako Zouabilo yo linga ba salon ba soirée. Soirée Yako Zouabilo yo linga. Bon que tu songi siko mwana mwana peut chiter na école na place ba. Et avant on a toi qui na ba libre parcours dièse 1, dièse 2, dièse 3. Puis voilà quoi. Mais le parcours tango yo waki yo. Ouais, d'abord il déjà. Allez fali diga ba yo mabe. Là c'est dans équipe. Elinde ya lobako yaloba kwa mobali na benga yo falidika peme ya nzambe ye yo mwana tete kasudi langa ale fimbo yango yo mokongo ezoba na beta yango ya lelelelelele oloke to mwana ala kotinga ici après yes bona tala umone baka musaya eba musaisa mongo etambo fora koti ale validika vaye mabe tuvana wana tuka alors lelo oyo avant tout ça pour école neto na bigi bat bose lango et à le téléphone pardon ils essayent de comment bien bon OK d'où
8 ans déjà pour la famille. 8 ans pour la famille pour 10 génériques déjà. 10 génériques. Bah voyage et belé. Monde entier. Tamboli Neti. Obo Mamoto. Lelo dans la 2021. Bilan pour la famille pour Et bilan en masse permet la famille pour passer bon, hein, ça roule bien. Donc il y a Roloba Péné Zate. Mais on répondra un jour, donc toujours tambola n'ima tu vois, comme fallait pour pas tambola, on est là avec lui, voilà quoi. Mais on roule un jour. Tango fort. Ouais. La chose à bien vous avez fallu pour des fois tu naïb ça Nzambe merci et puis naïb ça maman Fulama. Il y a la guide. Naïb ça Nzambe merci. Na boulot on est parce qu'il y a là mutu na sambe à l'église à Molimo. Et on va ba banga. Église à Molimo. Ah, église à Molimo. Église Nabiso. Chemin du Sali. Nasemble la chemin du Sali. Ah ben ouais. Si vous avez ça ma campo biso to tuna molimo fait loba. Voilà, to tuna molimo calcul ya blague était. Kolonga peme na dakumoda fota la vision. Un jour ba bercer goya. Un jour na ngoma ba 4 passeports na mokili. Un jour, on a l'idée moi gagner. Lelo yem ça le coup, il y a pas vina so ba quadra. Alors ça le coup, il y a vina so bansone. Alors ça le coup, papa chéri. On te reconstater. Ozomona, moi calculer ça bien. Donc calculer ça bien. Merci Nzambe. Après ça l'idée le la fali papa. Boloke ba série ba Bill Tutu Kaluji, ba Bill Clinton ba goya. J'entends biscuits des écoliers, en tout cas, animateur de Bélé, mais on occupe la Bibala Mujika, son nom Al Pacino, Azopalola, c'est-à-dire que les animateurs sont Bélé, c'est les lots, tant qu'ils vont vendre la boue. En dehors, ils ont fort, ils ont un mouvement, un mouvement sous. Nandenga konyota siko buya bavio banda banda obo eh génération na bino lelo ba o ba bino na bino a lelo ndi zo binisa boye ozo témoin na mayana paso binisa o paso binisa ba osa misana bango bien ba osa misana bango bien ba osa misana bango bien ba frère nanga na to na zaki te na zaki na Panam série wana na landa libanga ya frère nanga na pied mode sika za Simon merci moi na ah merci moi oui azo c'est bien et landi soldat nangai frère nangai 3 jours à Samsana est bien puis chemin en Gouida Samsana est bien basalia bah ça va boulot na bon bien bah tout sur obéis la maison mère partout on monica maison mère après ça va et bah frère nanga basini miracle Goldberg bah Jamaïque bah on tourne Samsana bango bien bon la BCBG la BCBG Moussa BCBG TBCBG Alliance Dans mon même question. Mani nous tani que lelo, de tout notre kala kaluji ali, tani koto yo biscuits des écoliers, tani koto yo tani ba janta ba nani, ba jesa chimpoi ba no binisa seriwa. Lelo pe bino boye bo vandi na mwende. Na ba okasa mususu tango bo rali subo. Nana pa. Ah, tant to pe ma ninga ngwende so to bo rali subo na se. Na se te na bila na sende. Ah, na sende. Mais que les lobbies sont ça le coup ya ba vie on auto temps combo ba vie na so ba tutuka luji on comprend yo na zolo ba biso siko to ça makambo ba ba sala to beta ba Bercy to beta monde entier to beta ba Afrique to beta ba Canada to beta partout na ba Suisse ozomona lelo to ça le coup na bango petit parce que génération na biso siko ba animateur ba beta Bercy ba to beta Bercy puis on beta sous double Bercy on dit na minute za na biso na bloqué na bimba Bercy na bimba o ba so binisa kasi na zolo baté on le voit bien. Il me donne une question. Non, le but. Tant aux autres bois qu'à l'issue, tous bois à l'issue. Il y a autant temps dans la car, nous t'as rétroviseur. Bon, il y a un bois à l'issue. Ozomona bawario balinga biso to finga raté. Ah ouais. Voilà et puis venez toi maman finga zaté parce que sur le normal. pemezo les gars dans blague parce que nzamba biso ça bola mutro bola mbendo landao. Ozomona to finga ndeni ba garçon ba chimba ndeni. Animateur boloka utoloba déjà tout à l'heure donc nazomona netinga nazomona Shomi voilà ça boulot bien nazomona bon ba tout to yebi ke lelo ba bina pe bango ndé ba ça bien les bananes
Quand on a sans polémique, il y a le but. Shomi, tout le temps, il y a Shomi. Tout le temps, il y a trop de émissions, tout le temps, il y a Shomi. Shomi a ça boulot bien. Pour moi, on dit montant que ça veut tout musulman album est bimaté. Au moins, dès que on a fait la vie, on a chanté missile. Tellement album est bimaté. Il y a génération d'abino. C'est beau, il y a des leaders. Azan on a vu sur la boulot. Té film bezo bêta. Soit Azan aura babil. À la génération babil mais Azan a kata BCBG. Tant ba lo ba animation BCBG ba otala yi. Tant to bi que non boloké et puis que ndeto aboto ça générique na ça Félix Tyson photo kamula bato bazo wa film. Yé pas dans la carte. Bato bazo wa film. Oh, les autres qui peuvent dire oh ça on va faire. Tout le monde a fait na bino quand même. Mo chaka na moi. Azan vient na biso mais na boulot to solo bandeni. Yé Azan a BCBG nana comme leader le roi Bill Clinton T. D'autant que vous calculez que vous avez film. Il n'est pas parmi. Vous avez mais à ça la boulot bien la fanatique naïe. Quand vous êtes gentil ici on a passé un mot à trop. Il n'est pas ça la boulot mais tout le temps ils ont parce que disent qu'ils ont bimaté. Merci p assez libanga naïe malgré la généralité on dit mais quand même atala ko azo bunda kacha ya batu. Voilà. Voilà. Il a tangi de droite. Animateur Bazali na maison mère. Bazali. Baza va boire un peu bien bangoto. Ba Diego va boire bien. Voilà, je Moussaka mais c'est les prises. En fait, Moninga Malamu, je sais Moussaka, Moninga Malamu. Attends, on a participé à l'Isengo. Merci pour notre soutien à eux et puis Tamboula. Je pense également à toi, l'homme discours. Merci pour la scène première dame de Lausanne. L'unique, la seule, maman Ari Djandou, n'a pas comme les autres. Je pense également à vous, Chico Sombele. Mon technicien n'a bien à table, et ça la très bien. Alors, Boloki. Question à tout le monde. Boloké par rapport à parcours du Osani, Makambo du Osani dans l'animation, ndenge Jésus Kende. Pour tout le monde, on dirait Fanny pour Hermon le Colombo, na Kati, Hermon Kini côté à la musique urbaine, on beta beta na te considérer boy. Tout ce yo ka Fali, mais sans bino. Bon, on a raté on dirait un jour ce côté qu'on est réclamé tout OK. Pour musique amozo Kende bien beta na Kina awa. Wana justement na Kati yote wana la libos azo démonter de quoi qu'il est capable. Mais biso auto za eza base boni ata bossa kende nini ata beti style wana eza azo la saka que de quoi eza capable de que façon cerveau na ezo développer mais au biso toza na rumba eza base. Et puis générique eza style mo bo eza kodia o ye akoki misango kodia kodia d'ailleurs mon monitango déjà album tokos demo bimbe bimi sentir nango eza le téléphone c'est OK, il y a qui déjà parce que à le téléphone ils ont un tokos toujours tout ça les monuments de Jongonda viennent monument Bandatongo et puis nze mono c'est succès te faut la famille alors il y a après ça paquet après c'est une chance so bois qui écrit nos ça les succès te donc faut la famille azara bon yena china mbenza papa mapa on vient na china mbenza na pesio ba bonne année na yo parce que tous en ma bonne année on va janvier ba vient na ba Roger Ndonga les colonisateurs Roger Ndonga les colonisateurs des fois papa mapango soudé belé le roi china mbenza donc na ba vie mo ya bien ba conseiller un petit on est là boy faut profiter na ngenge o bo ape mena fali faut parler na vie ba somi singa le pango na ninga makasi ah ben ouais merci na fali papa merci na ba vie na ba conseiller ben ouais to soubeta na fali pour le marano millionnaire biso ko to pema pembe na est-ce que non toujours la question là. Est-ce que les gens ont bateau tout bêter Bercy bazana ba cadeau bateau tout bêter Bercy oyo ba bêter Bercy pe bazonga ki bana ba cadeau au moins mutu ya wili a wili na bord mo ba 8000 cadeau na été sur notre dévoilé secret bloqué
mais millionnaire on appelle ça il trouve ça il y a Willy ya Willy Zola akite pena boya papa toli ate abi mikolo nde bato baola nanga toli ate bonga na lambaka alors Alex Bawalo bazo rouler na bloc ba wishaba ba ndeti chef na mso Zagalo ya za na Diezola parce que Diezola London international ndesi ya autozo kadomo ya faux oui cadeau faux le bord moi ya prise ba pesio ya oh ben veut moi ma nouveau modèle ah bon notre bagami ça fallait ndeli malgré succès au cas ça me voyage nous sommes bagami ça fallait coller là-haut c'était vrai tout va bien makasi sauf quand il est tout ça de lire mon ama monter bon na ba boîte té bon na maté il paraît nan to yoka entre guillemets et puis bon ne bo maraté bo bakare até galère bina ba boté na poto sen nzuluki bina moni bino avant na ba mine c'était vrai ouais mais normalement et tout ça danger pemé na El Mara etinga ko dire le badje zate et nazaki mwana moko ba ina ba cholaka na ba yo pa na yo na grâce à Fally Ipupa maman na Césarine Bouffer States petite sœur States gadjisi ba okende na grâce à Fally Ipupa maman na Césarine na pesi ba na Waterloo na petite sœur Séniel Miss donc voilà et puis gadjisi bim karaté ba pia bye bye congolais Morano 2017 na kuna ma campagne a évité ba sala ni tout en El Mara sauf que mais les biloko yo ba biloko na angle mo mambozo ba o na no maté mais mingi eza parce que bolo ba moté ou bien parce que toza loko la bangoté eza ndenge na bisoté makampa picha ça fiston ko sala ngote voilà donc mambo ando sala ka Bernard ah salati donc to ba délire monté na bango na ipete so musique na musoki na boîte ya kama to toza ya boîte ouais to ntana délire mais to loba boîte on peut boke babina bino quand on boîte ko lana ba boîte ndo boke boîte pona osenga senga bato boki ta ba leader na bino ba poids ba voilà et belé ba ya la boîte té affrontement ba okoka boîte ozoke ne pona osenga senga bo voyager to ke 7 mois en Europe to yetu bozaika awa to ke Brazzaville ko beta pa et papa et pas ya to ke Cameroun to yetu ke Côte d'Ivoire na ba momion ba okima binote na ba bouger ka boîte ka boulevard 24 bon marché banda tasuka alors tout que dans le téléphone babi muto banda côté wana kolokia ya téléphone tout ça plaisir na Christian Bouana na bien na chef coutumier Debra chef coutumier chef coutumier de Grenoble papa Bilamba Volvo Bilamba na ça le plaisir ça nga babiso le yibé na Franck Stemay faut boire na ça les chapines de plein de grâce des fois chez Consombélé na héritier du beau quartier na ça vraiment plaisir héritier du beau quartier tatanza mbetala lelo yo ya nanga yo komisi Fally na mondo yo atombola loku mwa ba bina file atombola loku mwa yangiama atombola loku mwa atombola loku mwa le quadra ale vecha yambome ale veche Oliana Komela ale vecha yamboma tete mari mabogo banke vecha yambome yodi bari atana na boduga vecha yamboma ale veche Oliana Komela ale vecha yambome après Fabrice Zalinga ngotro maestro tukutana na Paris na Patrick Mbida na Bolino Mundaye Feta yamboma Oliana Komela Oso comprendre et puis naïf saka merci na vie nanga ya Willy Blanchard o bayembela Shira boy na bimae zele nanga ndapesa nga idée au sala cri oyo ezaya Willy Blanchard na pesi mbota trop ya Willy Blanchard parce que ebisanga petit nanga moni moi temps o bozo zo pemé na Fally Ipupa na niveau Fally azanango pour profiter pour ça la rappeler ba biloko mo etika na vie mon blesse vous la yemba cri logo la ayima nzembo logo la Saint-Valentin ne surtout to luka ka nzembo wana chaque le 14 osiko ba fête va na pamba boy na bi non funa via besinga ida bien na bimisa boule mombo ya fête nisikota ba fête ne tsoleka ba nyo surtout ba fête na bango o fête ya trésor yaba fête ya ba na bango imbele bona fête ale fête kolia na romela
Fête, il y a Delino Kito. Fête, oh Kito, allez, fête. Fête, il a changé. Tout à l'heure, donc, tellement tu calcules bien, n'année moi ça n'a pas bloqué. Abi faut babi aye koto ngabe fona kanga koto nzamba malamu aro téléphone ko sa biso nzamba ale baya kela mama ale baya kela mama ale boloke na mona ya falidi gabe nzamba za malamu boloke na mona nana kechope nzamba za malamu boloke na mona trésor ya bae nzamba za malamu lelo na moni likema kengo ba voiture c'est que bien nzambe totambola c'est que bien donc tout ça bien tout ça rôle na makasi ya apocalypse lela nzamba za malamu ba trésor ya ba donc nzambe bien na malamu nzamba za malamu. Alors voilà nous allons tout à l'heure ils sont des artistes d'abord outil baye na di kalamento ko pumbol susu ba on se coûter na ba on profiter tous les 22 concerts on a 22 concerts ah bon ouais on a 22 concerts na 22 pays donc n'est pas mais nous on m'a solo aba kosa mais tu sais pas que tu es Brazzaville tu es Brazzaville tu sais pas que Cameroun tu sais pas que tu es Côte d'Ivoire et puis si on va au Cameroun donc on a 22 et puis tu es beau tu es pour toye abona dévoiler secret na te on va bloquer même ça ngambo mama lo ba mo presa lo ba lo ba arba et comme ngambo bloqué tu vois qui il fallait projet mo ezalaki il y a générique qui a fait Tyson donc ba répéter na déjà bon poster kango mais on dirait signer ka bo selon les projets qu'on fait et projet Zali et ça dit to bande kutu déjà ba boulot to installer qui déjà générique structure toute carré. Vous avez pu studio des gens flashés bas témoins. Vika que monsieur toi professionnel et avant il a enregistré plein. Normalement il fallait qu'elle trouve sur les arts. Bon vu que date pesaki déjà calé et puis tu considéré vous avez déjà obligé à répéter pour prester les bandes en fait. Donc tous en a boulot toyé donc dès tous ça na répétition dans studio. Donc ba tout ba là. En tout cas, on a 11e générique, on a 1+1. 1+1. L'acceptement qui est collé. On a bêta 10, on a 11e générique. Vraiment, on a collé l'issous. On a un senti. Et ma base est là avec Félix Tyson. Tu voulais t'amener le comment la PC déjà, c'est la moyenne, on va bien m'écouter. Murubanine, 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 loli lolo. Lolo digobrio mwana ya nzambe mwana lupemba mwana elaka mwana babambola falidi kampe mwana elaka mwana babambola Arnaud de Madroumaï cha il fallait qu'on ingana dans les gars c'est pour ça le monsieur le président il y a Marcel Matota Alain Dinamolo mon surprise agréable Bogart na poche il y a Majelis Sambakondi. En tout cas, j'ai des artistes sur ce plateau. Et puis, il y a José Moulumba, encore une fois de plus. Il y a même un biso béni, Penda Moulumba, Barcelone, Mana Heaven. Tant fort. Ouais. Générique à moi, on a combien de gens qui ont des fois, tout le monde gagne. Les gars, bloqués autour de Bassiko. Ça va déjà réponse. Donc, la force autour de déjà. Tu arrêtes de boulot parce que au moment poto bamba va plan pena et c'est un yemo el mara fazala donc voilà et puis ça générique photo le bango bien et ça 7 fois maître Félix Tyson papa na biso fali pour pande na 11 animateurs tous en bango ba Dendo ba Paolo ba Monauta ba Somono to na tatalo ko Somono o Somono bango tout en bango wana mais papa lo bege non na sepela et ça la combat moko il y a identité contre Babita fort. Après que vous avez combat avec la guité, moi ça n'a pas été gauche à ma baie, na gunza mina biya, baksa force droit à ma baie. Donc ils ont combat mon bat c'est la biso. En tout cas, batba au CP là, on profiter qu'on a plus un numéro, batba bien biso parce que papa Azana biso, pas bien en a plus de 143. 81 14 66 7 8 9 plus de 143 81 14 66 7 8 9 ça dit batba c'est la biso ba au CP là ceux qui tozaï na
na 8e chambre de Tanankawa tozo comme la 10e chambre de Tanankawa to sauter l'événement pour na colère yaba colère to dévoiler moi ba secret parce que ça va filmer biso ba tcha en internet to dévoiler moi ba secret na nga na yeki na ilo moko fali vanda na ndenge na parce que to ba ngwende pour habiter to longa ba ngwende to tcha ndenge na fali vanda na ndenge na lo ba ale papa na mama ba botanga na kombo babie Diga brio abenga tango fore alelile lelile fali vanda na ngwende na yo vous comprenez et puis le monde on le bagino fali betan c'était na mai parce que ba yuma ba toro ba continue na musique à Congo donc vidéo va faire na ça le monde na katsa na lo ba tango yesu ba betanga ya ba sete ba mama balela ga ye kutwa lo ba kae bolela ponanga te bolela pona mantsumu na bino o mama oloba tango yesu babetaka ye basete ba mama balela ka ye kutwa lobaki bolela ponanga te bolela pona mantsumu na bino parce que mutuna ngo ebyondeza ma be on peut tuna le boya mtabi secret ba yani le boya masanga Jean-Paul Cantona empereur bango baza attend to lamba ba plan donc des fois té graki airbag aibi secret graki airbag aibi secret oyo na masanga Jeffred na Australie père à Béatrice ya sanga babi bamina ba place na téléphone ko ya momina nga assez plando yemba danger bilo asikaya ya bloqué à taquer au micro habité bloqué azobimisa ba plan pour ozomona bloqué lelo aza sozotala elongi ya générique ya fali pour ozomona elonga identité parce que tozana ba mboka musu to kenda ba yebi bloqué boyne longité mais omona ba yebele identité so poza muta kento au côté si kento au kimi na poto ozomona eza bongo presa sala e bongo identité ozomona parce que le Afrique comment so ba moninga musu ba yebi comme na ngate école ba kanga no ba photo donc bloqué faut appeler ça elengi bongo biso to bombi secret pour et comme le roi génique ba yebi yango déjà parce que ça ma arme mabe aza bien te boloke boloka aza bien te ako kimiso na poto avant de cette émission on bloqué toujours évolué déjà mais to vidé déjà Ligona le ba Frank c'était moi likambo nini yo na ye ataki mo mutu likambo nini yo na ye bowelela gabanda bo mwana ngambo ngweza nini ye bokoma kofinga finga fali bino nde batu bobandaka ye kochubaka ye tolo kutu liyaka bolatana loketo panzana yango bobela maboma boloke loketo na lobi fali basokolaka yo na mokuwa nina ye Zambe na ngai sambela tata nzabomba allez sambela tata nzabomba tola la pinate nzele ya likambo nini yo na ye bowalela gamba na bomwana yoka message nambongo eza nini bokoma kofinga finga fali bino nde batu bobandaka ye bochubaka ye tolo kutu liyaka bolatana loketo panzana yango mobela maboma boloke loketo na leli ye fali basokolaka yo na mokuwa nina ye Zambe na ngai taloba sambela tata nzakomba sambela anza komba koma lokola dikape yo ekozwa yo ta papa vanda na yo voilà bloqué dit trésor ya basepeli asepeli fego la merveille fego la merveille Cyprien Nzolo on dit émission franchement on dit on dit ba warrior faut pas se parce que to dévoiler ba secret on dit ba secret to bimisa on dit faut ça boya ya générique non to yebisa autre non to betro déjà plan art nazo bano tango yesu babetaka ye basete ba mama balelaka ye kutwa lobaki bolela ponanga te bolela pona mantsumu na bino alors bon on me souka je sais pas ce que ba bonne année ba meilleur vœu pour tout banani
Et puis, tu évolues. Ouais, merci beaucoup Franck Stémaï. Année surtout moi en 2021. Et ça allait bien, bonne année au Apocalypse Bella. Des dégâts matériels. Il y a un été Venangaï, président Bernard Mbambo à Marseille, Jacques Lomingo Crédit Lyonnais à Lyon, Blaise Fashion à Lyon, Ngambé, Azana Bisso à Kini, Ngambé Mandaka à Lyon, et Vicky Jenny, Mokonzi à Lyon, Venanga Pazana Kini, Bambo Théâtre, Bambo Théâtre Trésoria, Bazana Kini, Mère Zuzul Kadima, Nike Makengo, Chico Mbembo, Cyprien Nzolo, toujours à côté, et puis Toze Layo Mama, na Pesio Bambo Tessiga Zalé, jamais les Tchèques, Mimi Chikeva. Milchek, maman présidente. Tessiga Zali, Bango Promiso Toyaki, Bango Batikal na Tata Bana, Bidjan na B50, na Idi Badiata, et Jiki Tenge, Mano Bibaki, et puis voilà quoi. Zamaza Malam. Zamaza Malam, moi on habite en fort, nous sommes presque à la fin. Ah bah ouais. Bah ouais, bah bonne année na Zopesa d'abord, hein, na Tendai Maboko Bank, Motima ya Mama Rachel Tendai, un bon patron, vraiment il y a bien, qui t'a pas bis na qui, bah merci aussi la té. Et puis na web ça, na Opesa ba bonne année na héritier Mutoke, ya za bon na ridi bote école et puis bah joyeux anniversaire na vie na ngai, vie na Eric Wawa, mfuma bilamba et puis na ba bonne année lisusu na Patrick Mbida papa Yoji wana grand frère na ongala lit Patrick Mbida Mukonza Grenoble donc azana ki a police Congo na ba Yoji et puis na opesa babona ni na chef coutumier du Grenoble mtata musanga na poto mdarive a ilaksanga poto ya mabe vient na debo chef coutumier ya rozata na ba dubo ya combien d'années ya ba 30 ans ba 30 ans nord donc et puis na pesi sumbote na vient na Tatine Tiala Tatintiala, babona ni na yo Tatintiala vient na Tatintiala na bosani yote na pesi susu Christian Bouana plus de 143 Gracia Omana Dadi Yoshi et puis na pesi Mavero na kati ya Grenoble Mavero ngana Mavero na pesi Mbota trop na vient na soba les soba na Don Pierrot agence assire au bis a au charge car a et comme bien à kin vient na Don Pierrot pour en finir na pesi susu vient na Charlie Moscow on a payé Mbota trop et puis Bijou Bonheur de Newa de la Patrona Sigo Azongi Paris Bijou Bonheur de Newa de la Patrona na payé Mbota trop Azolanda Bisso sans oublier Maître Zéphie Moya Mamanto à tout fait donc Maître Chamon Chérika ça va pas comme belé trop répertoire na Bisso na fallait pour pas Maître Kasi son éminence responsable Trésor Candol Trésor Mbemba Trésor Kapila et puis joueur de Caton Trésor de Caton président Jilika Bo Kids complet Trésor de Caton Jilika Bo Kids complet à Penakin puis voilà quoi Delino Kito en Suisse Zambaza Malam Prince Yahweh Ade papa na mama babotanga na kombo babie Adiga pri obenga tango fore Ale lile linzambe Faliva na ndenge na yo. Voilà, l'émission est terminée. Au sein de la mission ambiance, il y a les deux grands animateurs. Il y a groupe, il y a Fali pour le groupe d'accompagnement. F Victime, ils ont combat groupe T. Ils ont combat label. Donc le groupe d'accompagnement de Fali pour juste Baye Scarface. Ah, juste Baye Rotombora, juste Baye Scarface. Et puis, quand on a fait un il y a Bosanaki Paris, tous les gens Day, Mogo ya biso Otani il y a Bosa na Penate, Mogo na biso Milor Sasa. Il y a Bichuka Bouikou, tous les là mis ensemble. Il y a Bichuka Bouikou. Bana ya Brochamp, Massinda, tous les là. Milor Sasa, donc Prince Yahweh les gens loin, il y a Valérie Assombi. Donc Nzambazap na malama. Na Jira Siaba, le président, Azolelo Mabe, Boloké, Bando Zongi, ingratitude. Jira Siaba, trésor Jira Siaba, les monuments. Voilà, nous avons fait cette émission. Nous avons ambiance, moi, tous cette émission. Merci à Sambela Datanza. Les Gamonini, on a fallu. Il y aura un message. Il y aura un la réalisation de cette émission. C'est la fin. Voilà, je vous laisse un téléphone merci de Boloké. Maïba koma kofinga finga fali bangonde matuba bandaka ye bachubaka ye tolo tolo kutu liaka bachaka na loketo epanzana yango bamela maboma boloke loketo na lobi fali basokolaka ye na mokuwani na ye nzambe na ngai
nalela sambela tata nzagumba sambela sambela lokola dikape Gozoyota Netesha Magema la padrona Aquas. Événement. Le maestro de la musique africaine Fabregas, le métis noir. Bonsoir la France. Ça c'est la danse du moment. Montagne. Après avoir conquis le continent africain, il s'attaque à la salle prestigieuse de Double Mix à Lyon. Le 13 mars 2021 à 19h. Billetterie au point de vente habituel. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CTF Moko, Afrique Info avec Franck Stemai, Yandankala, Twende. X-Bass, Marandura, Franck Stemai.